Kolonga moko na kokite Bolimo satu ya kosungama Kolonga moko na kokite Bolimo satu ya kosungama Kolonga moko na kokite Bolimo satu ya kosungama Nzamba kozongi sango Kolonga moko na kokite Bolimo sato ya kosunga Zaibeli Yoka biso mawata tolo filme eza batu bamonaka ba séquence liboso wana eza yango te o eza remix ba makamu susu au même temps o bazomona par exemple na banderole scène wana na essayer to salaka liboso eza te donc to bongisi de telle sorte que en tout cas surtout ba non kimbangiste o ba kolanda ngo nde ba kuzwa idée ya nani wana Kimbangu kuba yo ka Kimbangu papa Simon Kimbangu kiangani mapamboli encouragement ezozanga te donc azolande la évolution nyonso tout ba projet kutu mususu o ye ayebisi na koloba ngonda nsiko te po koya na ba jour koya donc côté on est côté papa Zako kutu n'en parlons pas yende donc encore kolande la susu boyebi papa Zako ndinga zalaka lande laka vraiment minutieusement donc Kolonga moko na kokite Bolimo satu ya kosungama Kolonga moko na kokite Bolimo satu ya kosungama Kolonga moko na kokite Bolimo satu ya kosungama Nzamba kozongi sango Kolonga moko na kokite Bolimo sato ya kosunga Zaibeli
Okabiso mawatata tolo. Bulali. Okabiso mawatata. Oh yeah! Invité. Cinéma congolais qui pour réaliser film Papa Simon Kimbangu lelo oyo centenaire Papa Simon Kimbangu en tant que grand artiste ya mboka na biso nini oyo obandi ko présenter en tant que congolais pour un événement monene ya centenaire Papa Simon Kimbangu. Bon, événement oyo eza tellement monene que toza na kati au four et au moulin ndenge bozomona ngai awa nazomatisa ba banderole na salisi on a tia un peu na ba place stratégique na uti komatisa sikoyo awa na en face ya centre d'accueil donc pona kolobaka centenaire vraiment mutu na mutu azokota na ndenge na ye donc nga pe nazokota na ndenge na nga j'espère que kamwa ndambo ya participation na ngai ekopesa pe dans l'ensemble ndenge biso tozolingela biso nyonso tout donc film eza bato bamonaka baséquence liboso wana eza yango te oyo eza remix bamakambo mosusu au même temps oyo bazomona par exemple na banderole scène wana na ese tosalaka liboso eza te donc tobongisi de telle sorte que en tout cas surtout bano kimbangiste oyo bakolanda yango nde bakozwa idée ya nani wana Kimbangu mpo bayoka Kimbangu mais ntango bakomona ndenge bazoniokola ye ndenge bazobeta ye ndenge tout bakoloba non Kimbangu azali extraordinaire donc il faut tozala ndenge balobaka na français na égard envers ye. Alors au commis new look yango expliquer que osali ba correction belé alors mais film yango na ba chaîne na biso eza vraiment accompagné qu'est-ce qui bloque tout monde a tenu tout monde va filmer même sous ba tout le ba chaîne ni ne doit empêcher pour que film soit vraiment médiatisé. Non film est médiatisé parce que nanu bimité. Donc obima nango to pesi primaire et obima na centenaire na Kamba. Donc total ndenge ba programmer ngo soki c'est les 6 mais en tout cas na ba fête wana centenaire ozala na Kamba nde ekobima. Alors soki to zongi na Kisasa to kosalisa soirée de gala sur invitation avec le nouveau ministre de la culture et art na ba konzinyoso pour quand même ndenge na lobisimo Kimbangu ce n'est pas n'importe qui. Donc il faut to pesa ngo dimension oyango. Après nde batu bakomona ngo ndenge yozo sengela ngo donc tozopesa na valeur na posa na batu. Alors question moi curiosité chef spirituel Papa Simon Kimbangu kiangali quoi c'est l'incarnation Papa Simon Kimbangu ayambi film na ndenge ni mais toza en contact régulier na Papa Simon Kimbangu kiangani et mapamboli encouragement ezozanga te donc azolandela évolution nyonso tout ba projet kutu mususu oyo ayebisi na koloba ngo nanu siko te po koya na ba jour koya donc côté on est côté Papa Zako kutu n'en parlons pas yende donc encore kolandela susu boyebi Papa Zako ndinga zalaka landelaka vraiment minutieusement donc de ce côté là na côté
ya papa Simon Kimbangu Kangani. Ok. Alors un mot na batu nyonso bazo kolanda yo na monde na bino ya cinéma na ba congolais nyonso en général ba baza à l'étranger ba baza na Kinshasa même ba kondi par rapport ya centenaire papa Simon Kimbangu. Bon, pona ba kondi nyonso en tout cas baza la kidiba te. Au centenaire oyo eyaka mbala nyonso te. Yo mokonzi nyonso zwi occasion ya ko vivre centenaire. Eh bien ça là tout na ndenge na yo financièrement, moralement, spirituellement pour que centenaire est à la réussite makasi. Yango nazo senga na papa président Fachi, président de la République. Ndenge yandimaki ko patronner yango et bien a patronner yango maman Nyakeru Denise mwasi na ye ngana zolo bana ndenge ba artiste comédien yé déjà tiela biso mutuelle de santé o tozwaka traitement au fele na zina yebisango à plusieurs reprises surtout kutana papa Fachi na yebisaka yebisa maman merci donc pour notre centenaire basala nyonso oye koki pour que centenaire soit dimension nango oyo ya munene po eza événement ya pamba te. Merci beaucoup. Merci mingi. Nazo pe sabino nyonso mote mama Tetis, papa Joma Kozo, batu nyonso tout oyo papa Apo, batu nyonso tout papa Junior oto zalaka na bango po na ko pesa toujours musala na biso oyo to banda ya film oyo ekende tina suka nango.